mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai tokutanaka kaka boye kobeta masolo kosolola Congo kosolola makambo ya santé kosolola makambo baminganga kosolola ya bamusicien bayi politique batu nyonso tu toyambaka bango awa lelo bandeko na ngai nayebisaka bino que partout congolais azali pe na domaine nyonso to akoti kozala tokoyamba ye kaka. Voilà ce qui fait la différence. Différence c'est ça que biso tosalaka un effort ya ko promouvoir ba valeur ya ba congolais quel que soit les domaines. Bao bazana politique na politique, bao bazana makambo mususu na makambo mususu. Nous faisons la promotion de tous les Congolais na ba domaine na bango. Mbote maman. Mbote papa Eliezer. O bana na yo. O bandeko nanga mwana nanga liboso ye Naomi. Naomi, bonjour. Bonjour papa Eliezer. Yo pe uti poto? Oui. Na Hollande? Non, Belgique. Na Belgique. Mais na yo kaki bozolo ba munoko moko bwe. Néerlandais oui. Na mutama na Hollande mais tout le monde na Belgique. Ah, oza hollandaise? Ouais. Bonjour na ki néerlandaise ani. Goeiedag. 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 Bongo, comment ça va? Hoe gaat het? Ah, munoko mabe. Munoko ngwezolo ba maka oh gaat het. Okoya ko sanza na biloko liaki. Bienvenue à Congo. Merci beaucoup. Ya mbote. Mbote. Yo pe uchi poto bien. Te yo zana nzoto na biso. Yo na biso to kokani. Mbote ndeko boni. Très bien, qui les amis? Ah, système comment ka ya mandefo eta. Na comprendre te? Ezande épidémie, ezani to comprendre te. Voilà, maman, kombo nani outi wapi ozanani? Kombo na ngai sœur Mimi Makandalele, nazali chantre de l'Éternel, nauti mboka Belgique. Mimi Makandalele. Makandalele. Manga tango koti wana. Omoni ngana moni kaka chapeau na oh ba reine te totala na film ya ba Nigérien. Bon, eza kaka na style ya art hein, artistique kaka. Parce que nauti juste production moko tout à l'heure alors sali kaka. Pona nini opona kaka oyo parce que nazomona même awa tantôt loko mtu azaki kolata biloko awo mbili ya belle hein. Ah, te o eza mo style nigérienne. O nde sikoyo look. Teza au Sud-Afrique, au nigérienne. Bon, parce que oyo lokola ba Zulua. Voilà. Ah, oyebi Rebecca Malope. Eza bongo papa na ebie. O rêvaka kozala. Bon, ko rêver c'est trop dur mais ce sont de maman o basali musala malamu, basali musala kitoko ba inspira biso pe moi mingi. Surtout na musala pona kumisa nzambe. Yo kumisa nzambe. Nakumisa nzambe papa. Pona nini opona kokota kaka na nzembo nzambe? Bon, eza na pona te kaka nga moko boye, c'est parce que yenda pona kingai. Oh. Oui. Mama tika kata makambo na yo. Apona yo omoni makambo ngo yango. Apona yo c'est-à-dire na ndoto abimela yo ou bien aleka na nzela mutu parce que batongo nzamba lekele eza banani ba William Marion Branham te bakimbangu d'abord na bosana bakimbangu ba William Marion Branham ba mususu banani bon na ebite nga na ebika yo sko apona yo na nzela nini te tango et puis nini la kisiki apona yo balobi nzambe quand Dieu a tant aimé le monde il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tant wasa tindaki mwana na likinda aye ko racheter biso na masumu et alors tant walongolinga na vue ezalaki ya mbilinga mbilinga meminga na vue esengeli et na talikati nanga bi makabo atakati nanga esengela ina salela e nde yango na pe ko salela nzambe ya bon maman na waza ka pasteur
Non, non, servant de Dieu seulement. Yo siko na osala masumu te. Siko oye kokota bakamango nini puis pona nini parce que ya lobi nzamba sikola ye na masumu. Peut-être maman na salaka ba masumu parce que faut d'abord pécher pour se convertir, non? Si on n'a pas péché, comment on va se convertir? Yosko. Mais nous tous on pêche. Nous tous comment on pêche. ça? Mais dans la journée on pêche. Dans la journée? Oui. Comment on pêche la journée? Mais en pensant, en parlant. Bah oui. C'est pas possible. Moi je ne pêche jamais. Oh! Jamais. Nazo tambola kaka boy natali na lebi. Papa, yo za muibi ya biloko ba. Tika ko ibi. Papa, yo za ngana sala ka boy. Tu vois, on pense ngana ko pêcher nini? Parce que oh ngai na penser na lobia. Ok, toza kuna te. Vraiment. Maman, nini memi bino na plateau ya tokomi wapi? Et le komeminga vraiment na plateau ya tokomi wapi ezali na iye po tolobela lisolo ya album oyo na travaillé qui yango année passée à Mboka Kinshasa et finalement année autant on a zongi na lobby et sengela kina leka surtout na plateau ya tokomi wapi ensemble avec Papa Eliezer tolobela album oyo po sebimaki eza sur le marché eza vraiment album ko zo ko édifier et peut-être peuple de Dieu tout croyant à kolinga azala na ona maboko na ye c'est pourquoi na l'équipe to le belango surtout pour comme ça peut comme nzambe. D'accord. Comme titre na ngozani. Titre album eza posa ya motema. Posa ya motema. Voilà. Mama makamboye na ngozi ko kana zo comprendre. Yo posa na ya motema na ngozani. OK. Ya. Na ndenge na biso ba kinwa o bato poto bazaka compliqué. Yo siko posa na ya motema ezani. Nga posa nga motema ezaka na kumisa ebo akelanga mpona salela ye. Na bere ulachi soki muniere soki ni papa yo siko posa motema ezani. Osho bala? Nante. Ah, oyoki posa motema ezani bala. Voilà, posa motema. Pourquoi posa ya motema? Nalingai nanu nasala mon ambiance wana mais nazongela yo moto ozwaki inspiration à couper ce titre album posa motema. Oui, posa motema, c'est parce que la Bible nous dit d'ailleurs, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Siko oyanga motema etondaki na ba bienfait ya Nzambe. Na ko ignorer te ba passe ezali, ba difficulté ezali. Mais yango pezo bosa ni sangate bola mo Nzambe parce que malgré ba difficulté papa les zéro moninga naza na bomoy, naza na santé, au moni mwana na kolisa Nzamba sala ngolu. Alors tant on a moni makamwa Nzamba sali motema etondaki fallait na yembela ye. Style ya ke Marie Misamu, il faut kaka okolisa déjà kokotisa mwana makambo ngo ne sait jamais. Te bon fait na ebité papa, je ndem ndongo zomona. Oh, te na tuni kaka. Moi est-ce que otali bolamu Nzamba salili yo baninga oyo bokola na bango tozo baluka na bango kana babumbu awa selembao yo zana poto otali penza ke Nzamba za munene aponika kanga siko biso bato to tikala oh c'est parce que to sala masomo biso pe siko to koyemba bolamu ngo te to ndeni te papa les yo pozo bika bolamu Nzambe belé neti ngai na uti mosika na yaka koluka papa les wa mutapamba pamba ta oh oza mutapamba pamba te donc bolamu Nzambe za likolo na yo eza pe belé bolamu likolo ngo nazomona ngo bien te invité soki ta unazotala wana yango ezo balukezo zonga sima je ne comprends rien. OK, ba titre nini en fait banzembo nini ezana kati album posa ya motema? L'album Posa Motema consiste de 4 titres. Nous avons Bolamu et nous avons Nalibu Mwambisi. Nous avons encore Ingratitude et puis titre phare eza Posa ya Motema. Posa ya motema. Siko oyebita ngozolo bana. Ngasiko oyo nalingi kokotisa yo makambo na ngate. Siko nazokanisa nga moko na lobimo. Nazuka micro. Nakepa yoka nakena nmepa Kabila. Yo posa motema na weza nini? Posa motema na ngana tika le libera. Siko soki okepa Felix. Yo posa motema na weza nini? Kabila akenda ta butwa lelo. Okepa nani mususu wa? Okepa Ramazani Shadari. Yo posa motema na yo eza ndenge nini? Maponomi salema ma faveur. Tala biloko ebele nazo salisa na Chine oyo. Donc posa motema eza ba célibataire bakota mabala bao bazana ba posa motema komi babwa kisango
ça un peu compliqué. Hein. Vraiment. Yango, combien de temps vous avez à Makambo? Ça fait longtemps depuis que Nayamba est sous Massi à l'école à Mokonzipe Mobiki. C'est dans les années 90. Pendant la côte à Bonzambe. Yango elongi na yo ezokokana na makambo ezoloba te nazotala mwana na yo siko obota prématuré. Bon, na bote na ngongi sengeli ya Papa Lézer. Bonga na yebi maman moko abotaka na âge à 14 ans. Siko ye na mwana na ye bayoka na kati parce que mwana na ye pesa ke kanda. Na yoka kipe mususu kaka na biro na ngalobi tara mwano azwa bebiselanga kop. Na lobi na ndenge nini? Abi ndenga zokola mangu siko bazomona nga mukolo. Yes kwa zo ndima te. Abi mwana zo bebiselanga kop. Donc ezaka ndengwana. Donc depuis 1990 voilà, ba français balobaka 90 biso ba colonie ya ba belge. C'est ça. Oyambi nkolo. Pourquoi Mokonzi pe Mobikis? Ouais, c'est par rapport à on a eu qui maloba nzambe et puis na joie. Wana na monoko nani? Na maloba na monoko basali na ye. Là ezaka na pasteur moko ako marqué yo ha okoloba ke na mbula pasteur wana tangu na landaka maloba na ye. Parce que album a olobi ingratitude te na linyoko ya kuna te. Mateya ya nani esala ke obongola mutema. Bon, c'est vrai, pour commencer, to banda au sambe la banda kala. La banda au église banda kala et à un moment donné, mais on a nous au mi pesi mobimbate. À un moment donné, tant on a okaki liloba, pas non préciser avec grand frère nanga, Guy Ilunga que je salue aussi en passant. Il est où lui? Il est toujours ici à Kinshasa. Donc à Teya Kangai, à Yela, donc on a banda au Kansandeko. Il y a un pasteur? Oui, il y a un pasteur. Il y a l'église Ninba, de toutes les façons. Il y a l'église Bakamba, c'est l'église MEFA, donc Zamwa, comment je dirais, MEFA, MEFA, au ministère, je ne sais de quoi, mais bon. C'est ça, Aya Kananda, comme grand frère, il m'a parlé comme un grand frère, et c'est par là que Malem Bazo Landelangai, côté Yanga, c'est comme ça que j'avais donné ma vie à Jésus. Et Nande Nabane Djok, une église, na Kolisa qui a mon niveau. Évidemment, beaucoup de pasteurs, Basunga Ingapé, comme na Kinshasa, j'ai évolué avec le pasteur Jeff. On a bakota salongo donc il passe une makas. Na obo sana TP l'évangéliste Kiziamina na bande pe ko assister na ba campagne mingi yaye tant bando le ka toujours na kota salongo wana. Ah aux amours na limba. Ouais, côté oui salongo nord. Ah d'accord. OK. Okenda potos kombulani. Bon na poto c'est depuis 93. Ouais. Au commis qu'on continue à consommer. Na continuer à consommer. Poto na mona ka l'église penza te ya. Les États-Unis de na mona ki penza ba fille théâtre mais poto na mona ka penza l'église makasi te. Te ba église ezali pour l'instant pe comme belé surtout so ko na Rotterdam wana au mona église belé OK na Anvers na Rotterdam te pardon. Rotterdam ne place na zakara na obike pour ça qu'on a même la banque comme nous allons akende ko délivrer parce que ba polémique kaka ko soit na ko finga na ko ita yango monita ngoye et puis maman boni Rotterdam yo lo bina lo ngana kana koma na Belgique na bi félicitations parce que makambo ngo leki kuna na Rotterdam mer moko Sony pardon OK tozozonga maman ezana combien de titres au lobby ezana 4 titres 4 titres ya liboso Bolamu na libumwambisi ingratitude et puis posa motema mais on est loin mtu ayembaka penza te kandengo che nini bonde na zomo boko mekana oyo zo sentir que ça nzembo moko ya phare comme ça ba tu bayeba que on est en face ya bayembi on pourra faire na libumwambisi Alléluia. Ma benanga eleki ebele kolekata mabele yango natesi onkolo olimbisi yo lokola yo nasi na libumu ya misi yango nasi
lokola yo nasi na libumu ya mbisi mpe matoi ezangaki koyoka mongongo ya satana ende nyoka ayaya tala ngai na ye yango na ye epai na yo yawe olongola motema tembe opesa bomoi ya petwa onakoma pembe ayaya onakoma pembe yambanga masiya na ye yango na ye mwana epai na yo yawe olongola motema tembe opesa bomoi ya petwa onakoma pembe ayaya onakoma pembe na boyaki yo lokola butu ekoboyaka moya mpe nakangamaki na lisumu lokola soto na loposo mpo na komela makila mpo na komela makila zwanga na maboko na yo lokola mwana na mopanzi na yo lokola moninga mpe na makolo na yo lokola mosali yawe mpona sala oyo elingi yawe mokonzi takamba mokonzi yokama yango na ye epai na yo yawe olongola motema nzambe opesa bomoi ya petwa mpona koma pembe 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 mpona koma pembe. C'est bon. Tolobi boye mambala moko na kati ya libumu ya mbisi. Pourquoi na kati ya libumu ya mbisi? J'ai déjà mon abandi na style folk parce que obengo lobai na mamba folk kawa donc yango etindanga na makambo ya bamboka bo. Wana rythme wana parce qu'il y a le rythme rumba, ingratitude et puis bola moisa sorte adoration et générique et aussi nga penza ba instruments à complet poto beta bien poto bina mais le quoi to bina na plateau te yango na ponaki yango te. Sikoyo na libumu ya mbisi eza quelque part titre o nazo ko interpeller peuple des dieux ba tout croyant pour dire qu'il faut éviter d'être désobéissant. Et ça, c'est solo à Jonas. Jonas, tant on zamba tindi na Ninive, ya ke na Tarsis. Et finalement, désobéissance n'est celle qui que à se retrouver, babwa kaye na mai, à se retrouver na libumambis. Ngana sepela na suka po à se ngai bolimbis. Mais nga pe na sepela parce que désobéissance na ye et ça là qui a expérimenté makamusu. Biso ngana yo to eba ka ndenge na sa libumambis ezali. So ya kufaka mabe, mais à côté quand même il a des expériences. Oui, quelque part, ce qui pour rappeler des fois papa les dans le bara, ma baigne se ma bête parce que wana ndongo lobby, ils avaient expérience mais au moins que a même dégâts na kati ya masuwa, pourtant oya vanda kwa masuwa ezaki na kimia te. Alors esengela ki ba boa ka na mai po bango bazwa kimia. Oh mais des gars ils allaient partout hein. Jésus peut même des gars avant parce que ceux qui ont tali Jonas na Jésus, ils lack the same au anglais baloba. Donc, les années, ces années, moko. Oyo, à ça, combien de jours dans Libumambis? Jonas, ça là 3 jours. 3 jours. Ah, Jésus paie 3 jours dans ça, ma belle. Bon, on a évité, ma pasteur, Boli Misanga Sogi, n'a pas ici de l'année. Donc, oyo, continue ça, oyo, na Kachambis. Kuna mwa mulungi, oyo, continue ça, Libanga, et puis Bangonyo Soba. Kuna, ce n'est pas seulement un problème. Mais si ko na banzembo tangu bozo yemba ngai natuna ka moko mituna moko parce que awa na poto bisika yo vivaka mutune zake ndeko Eliezer biso to na posa ya batu bayembela Congo bayembela puke nzamba sikola Congo mais nzembo modèle wana yembite
nakoyebisa nzambe ke mboka na biso eza na pasi yo moko moto pesa biso bomengo yo moko moto pesa biso nyonso oyo toza nango lelo oyebi ke tokoma kobwaka ngunda meme na Rwanda kobwaka ngunda meme na Namibie kongolaki abwaki ngunda na Brazzaville kongolaki abwaki ngunda nzembo ya bongo papa Eliezer nano nasali yango te parce que nanu mpe kolo atinga yango à cœur te nasala yango mais soki occasion emona to kolo atindi nasala yango en tant que patriote je ne pense pas que ça serait un problème mais tolingaka toyoka nzambe aloba nyonso oyo ozoyemba nzambe moto aloba en tout cas eza bainspiration kolo atiaki nga nasala yango yaya boni mama na yango bovivaka nde Bien. ce que je félicite c'est que ozolobaka même lingala. Un peu, je me débrouille un peu. Un peu. Seulement. Mais quand même, tu chantes en lingala. Oui, ça c'est vrai. Ah, En lingala, c'est... ça va, ça Pour va. chanter, c'est bien. Oui, ça va. Mais Kinshasa, c'est plus que la Hollande Ah, bon. et la Belgique. Non, ça va, Ouais, ça parce que va. kuna bino est-ce que boliaka kamundeni rare. Toliaka. Bino siko biso awa moni na swara soki obimia. Et puis avantage te boliaka bino boliaka biloko ndenge toliaka te. Awa ya biso kamundeli, il faut kota moins poussière comme ça au profiter. Omoni yango pesa ka moi santé bien. C'était donc ezanga poussière. Okolia ondeni. Il faut moins poussière et continue ba soso na biso wala to kolia te. OK. Nzembo mususu. Oyo koti komona ke il y a bien parce que il ne nous reste que quelques minutes pour que na pesa yo moi liloba suka o pesa dans toka bon. bomoi na ngai ekangamaki na mabe na mawa na yo yesu yokangolinga na masumu opetolinga yoyo na makila na yo esantu yesu oyo vraiment moi nanga ekangamaki na mabe vraiment na mawa na yo yesu yokangolinga na masumu opetolinga yoyo na makila na yo esantu yesu nzambe nanga minyoko yoyo etungisi ngai mingi mpenza nalinga pamba te osemboli ya yo loboko na mawa na yo yesu yokangolinga na yango oyo nkolo nanga bapasi oyo elelisi libota na ngai talisi pamba te osemboli ya yo loboko na mawa na yo yesu yokangolinga na yango yo nde nzamba mawa ye zala reconnaissant na nzambe oyo akopambola yo moninga na ngai zala reconnaissant na nzambe oyo akopambola yo moninga na ngai nga nalela yesu nalingaka yo yesu nalela nakolanda yo tina suka kimia oyo mokili ezoluka eza se yowe mpona kongo tolinga yesu nalingaka yo yesu ozosala nakolanda yo tina suka kimia oyo mokili ezoluka eza se yowe baninganga nakima nzambe ndenge nini atindaki mwana likinda na ekulusu mpo na bika nakoma molongi au nom de jésus ngayo nalingaka yo yesu nanga nakolanda yo tina suka kimia oyo mokili ezoluka eza se yowe eza nani yango vraiment eza se yowe mpona mboka na ngai eza se yowe mpona libota na nga eza se yowe mpona mama Julie Bubenga eza se yowe eza se Yesu merci. OK, merci beaucoup. Maman Julie a Julie Banga neti blague parce que
Et dit l'ambassadeur Luzombe. Il pas zoyaye. Parce que Rotterdam a une sauté bateau polémique. Et ça quand même n'a pas tout sous. Voilà. Tous en a souka ya émission. Mais avant qu'il n'ait pas ce mot le bosselis. Pourquoi il me l'a dit un mot en néerlandais? Comme ça, il y a un réseau quand même. Papa, dis en néerlandais. Er is helemaal niemand als Jezus. Er is helemaal niemand als Jezus. Er is echt wel niemand als Jezus. Er is echt wel niemand als Hem. Ik zoeken. Niemand. Ik kijken. Niemand. Ik zoeken, kijken. Niemand. Er is wel echt niemand als Hem. Oui, parce que je bundana. Pardon. Dans linga les autres à l'aise. Et puis aux à l'aise. Oui maman, au tali caméra, au pessimon liloba souka par rapport à album. Oui. Naba oignon surtout ba kolanda yo à travers le monde. Biso toujours considérer que nous sommes de ceux qui pensent que partout et dans tous les domaines au Congo là zali ko exceller, mi voto tombolaye que ko benda ye na se. Mutu nyonso te akosala politique, mutu nyonso te akoyembela mokili, mutu nyonso te akosala théâtre, mutu nyonso te akozala molakisi, mutu nyonso te akobunda, mais ana batu mutu na domaine na ye. Voilà. Message. Ouais, message Naye Nango Yasuka pour dire que je continue d'abord à vous remercier, vous qui avez donné votre temps à nous regarder, surtout Papa Lézer, Nathan Pessingaï. Et je remercie le bon Dieu pour cette grâce. Donc, le Bapon a CD Posa Motema, et ça déjà disponible à niveau ya Kinshasa. Donc, je disais pour contacter ici mon manager qui n'est que mon frère Yves Makandalele avec le numéro 089 10 10 190. Donc ça c'est le numéro de mon frère, je répète 089 10 10 190. Et pour me contacter c'est avec mon WhatsApp, c'est les plus 32 49 477 47 35. Je répète plus 32 49 477 47 35. Là c'est pour contacter la sœur Mimi et sur Facebook. Vous pouvez aussi me contacter, l'album Posa Motema. Procurez-vous de cela pour être béni, exhorté et puis glorifier le Seigneur. Na pesi ba ban sur nga mbote makasi nzama pambola bino. Ngai bosé belé vraiment faute de temps kola pambola bino. Merci. Merci maman. Merci Yaya. Merci beaucoup. Bientôt là à Rosonga. Oui, bientôt. Bon retour déjà. Merci beaucoup. Avec espoir que tu commandes en akuna. Mais le Congo est si meilleur. Bino tozala bino na souhaité bino ni bovanda la bino. Merci aussi Bandeko Balandi. C'est un plateau toyambaka batu nyonso tout. Et sengaki toyamba ser Mimi. Akoka kopesa o ezakati na ye. Parce que la meilleure femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ceux qui ont makasi na kofinga bato ezaka pena bao bazaka makasi na kokumisa nzambe pe koyembela ye. C'est un choix. Parce que na mokili ndenge toya boye ezana mutu mususu apona ke ngana lingaka kozala kote bizengi bazalaka. Ezana mususu heureusement que nzambe baboya kababenga ye démocrate ngana lwa ki azaka démocrate même na jardin d'Eden alobita la nzete ya malamu yango ya mabepe yango yo pona oyo moni malamu kopona. C'est un problème. Avant que okende koyemba koluka soki ndenge nini une façon ya ko soutenir ndeko na yo somba œuvre na ye. Toza ba spécialiste moko ya koluka ko s'auto détruire somba œuvre au découvrir oyeba qu'est-ce qu'il y a dedans place au moni ke akoba kisa oyebisi obenge ke Serwana prochainement, je pense que même Moussala Otozo Sala, eza oyo alobi, oyo asungi parce que personne, nul n'est parfait. Nenge balobaka. Oji ko sunga non,
namoni clip na yo wana ezalaki boye prochainement nga nakosunga yo nasalela yo boye akosepela namoni neti place boye mwa kokoso ezali akosepela non ma soeur félicitations moto a comprendre que eza malamu ce n'est que ça nde nzambe akopambola bato mpo nga nalobaka ke nzambe jamais ata na ndoto apambolaka moto ya motema mabe te soki moninga azali koexcele yo oza wana ozokaka mabe eza bien te. Félicitations maman. Merci Papa Eliezer. Papa Eliezer, Ouais. il y a quand même un point que je vais souligner. Ouais. Parce qu'il y a déjà 2 clips Zoleka déjà sur YouTube. Ok. Il y a déjà 2 clips qui passent sur YouTube. Et ça, Nalibumambi, c'est pour ingratitude. Et ça déjà sur YouTube. Oh, bazo linga balanda batala. Ouais, na compte ni no pesa bango compte. Oui, Mimi Makandale les TV, vous pouvez suivre ça. Déjà sur le côté YouTube, Betty, Mimi Makandale les Nalibumambi ou alors ingratitude. Au clip wana et très prochainement pour clip mi balé et Zoya Lissus. Merci beaucoup. Merci. Et ce que j'ai aimé c'est que au kokaki pe ko tourner les verbe tourner ce qu'on a lingala. Ko tourner les yango na poto esili mais oui quand même ko tourner yango na Kinshasa, c'est-à-dire okoki ko sangisa na poto na mboka na yo parce que même moi na ndenga zoloba wana okozala na ye olandeka ya munoko wana. Mais sinon, nous sommes congolaises. Merci beaucoup. Bon retour à Bandit. Merci, Papa Eliezer. Merci. Yo, tu es à Rotterdam. Tu es à Rotterdam, tu es à Mons. Et pas le Gonanga Richard. Si tu es à Zoloba, là, nous sommes à Logola, ma passe nanga. Nzamba Kosunga, papa. Mado Chako, na la première dame. Merci beaucoup. Tout le monde.